États-Unis esengeli etiaka misolo na mboka na yango moko mpona kolonga bombanda ya mayematali nkita na Chine elobi secrétaire d'État ya États-Unis. Anthony Blinken alobi eloko mosusu te États-Unis ekosala ekomatisa mpifo na yango na mokili soki ezali kotia misolo na basali ba Amerika te. François Compaoré leki ya Blaise Compaoré mokonzi ya bengana maka na bokonzi na eyoma na mboka na ye na 2014 alobi bofundami na ye mpona liwali ya mopanzi sango ya boluki Norbert Zongo ezali koluka kobebisa nzela na ye ya politiki. Mposo moleki Cour européenne ya makoki mabomoto eboyaki ete atindama na Burkina Faso kouta na France epai wapi ya kangama. Tina ya kobongola mangolema COVID-19 pona kobundisa ba variant ya sika ezali nanu te elobi mokonzi ya ba laboratoire Pfizer na BioNTech. Berlin Eger Saina alobi tango mosusu sima na sanza motoba to mobu moko nde ekosengela kobongola mangwele. Emmanuel Macron akozala na likita ekosangisa mboka nzinga ya Irak lokola Arabie Saoudite na Turquie na suka ya sanza. Mokonzi ya France apesi losako na misala ya boyokani ya Irak na mboka nzinga.